MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandeko babo lingo nazongi lisusu nacha filtre kale osepeli na ye bato beba bisinga no mère to préféré sans filtre bon ndeni ya moi rare non moi rare moko ça là moi et la famille je crois bato bele bo yoki sango oyo ngana mona ki yango il y a quelques jours déjà na bilili prodige vanda calme ko namoni on a bilili il y a quelques jours namoni pe na TikTok bato bele ba taguer ba mentionner ngane ba kangi ndiko mobali tête et puis si pas c'est pessima. Prêche la parole en toute occasion favorable ou non, même na fatigue tout est ya kaka tout ça ko boni ndiko mobali obozo mona abomi mama na ye eloko nini eleki c'est l'explication na ye tant batuni le pourquoi sali yango alobi ke mama azaki na nyongo na ye ya $10,000 ndeko mobali azali mikinziste refoulé ba refula ye mwana poto ya kala ba refula ye na ebite $10,000 yango ya nini mais ambongo banda kotina atanga zaka na poto je ne sais pas tellement ba réalité mboka ngo pe bato bakoma mwa ndenge muto wana poto asura tindele mbongo eza ba mbongo onde ko banda kotinda nde mama banda kolia to yebite atinda mama mbongo asombele lopango to atongele ndako to yebite eza pe ya solo ou bien eza juste kaka échappatoire eza juste kaka libi to yebite mais alobi ke mama zali na nyongo na ye ya $10,000 elo nini eleki a étranglaki mama de certainement baswanaki prodige stop a étranglé maman tango mama koufi. Vous savez ce qu'il a fait? A kati mère a dépiécé maman. Kati maman morceau a zui ndambo atie na congélateur. Ndambo mususu aza koliaka malembe. À partir à 3e jour solo et bimi et panza. Eh mon Dieu. Wow tambola mokilo mona makambo. Soki bato alibanda ba voisin ba yoki solo. Ye mo mutando fa na kata ndako ezaki nde nini. Ta ba voisin ba yoki solo et ba comprendre que solo anezo bimela na ndako na ye. C'est comme ça ba voisin ba alerter mbila. Yango solo ebembe ezalaka solo muta okufa ezalaka différent na ya nyama bolimbisa. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que na poser question na peut-être ko parler eko bima des questions buzo pour na bato belé na éviter parce que nam na yoka soloté et ya bongo parce que par rapport à ba témoignage c'est comme si solo ya muta okufa ezalaka mo ndenge mususu ya on a certainement ba alerter ki mbala moko mbila parce que ba ko peut-être ko kanisa keze lo mususu ni ya mapoli to je sais pas ba beti pe na ndako te na porte te batuna baluka baye baba tuna nde Congo balambala mo ba alerter mbila ou bien ezaka peut-être ba nzambe ne mutalinga ezela bongo na habité mais ba voisin tant ba yoki ba signaler mbila ye tant police ye le monsieur s'est senti en danger ou encore en insécurité akeko batama na se ya mbetu police ye bakoti na ndaku bakuti ya batami na se ya mbetu solo nde bazui wana ba moni ba miko fuye ndaku nde bakuti ba morceau mususu bakuti so colonne vertébrale na congélateur na soki lokolo na soki partie nini wana ba partie mususu ezate allié. Oh god na ebite ezaka nzala eza bakisa kenda ko simba parce que mikolo bazo simba bakisi nzala ngo ya ndenge nini oyo okeno kolia mutu bobo mama na yo polia kenda mundambo eza en sensité na ebite aza normal mutu wana est-ce que ça penza mutu ne zo fonctionner ou bien simbikisi ou bien carrément aza ba problème na mutu parce que
soka bomaki mama kaka pona kanda to parce que mama zali na nyongo na ye siko makanisi kolia mama ya kobomba mama na ndako ya kolia ye euti wapi po wana elo mosusu oyo ekómaka mosusu so ezalaka keno kanda toswani todiskite tobundi mpona kanda eke na kanda na bomi motu to moto akufi sikoyo ekóma su ya niveau ya kokende kolia ndenge nini na eloko ndenge na okomprendre te yango wana yayebi te eza kisi asimbaki je sais pas trop mais sinon lisolo eza bongo. Alors nalandi video audio ya moko ya bapolisier oyo ayebaki la maman en question. Maman aza déjà mokolo dans de plus ou dans des soixantaines d'âge o ayebaki mama moko ya officier o ayebaki mama yango babandaka kosolola ye moko mama moto ayebisaka ye ke mwana na ngai barefula ye barefula ye na poto azala na poto barefula ye ndenge polisi yango ezoexplike kayebaka mama yango mama ye mo moto abetela ye lisolo kala ke mais avant pardon je sais pas ça date de combien de temps ke mwana na ye barefula ye et en tout cas mokili makambo mokili banga soki eza ya solo mama azali na nyongo ya $10,000 bon $10,000 yango ke ebomela mama na yo soki tozwi tolobi tocalcule soin oyo mama azwaka mpona mwana na ye tokonte na zemi te du premier jour kaka ntina 18 ans ok so tolobi toestima yango na valeur ya mbongo disons mama azali babysitter bafuta ye $100 wana salaire à Congo toujours estimé par rapport à Congo pour na poto babysitter bakufute $100 na mois te eza ba 1000 na ndambu surtout ya bana ba bébé za cher ke bateta msupe 2000 mais totika na salaire à Congo $100 na mois ok na un an eza combien $1,200 na 10 ans ba mathématicien boza wapi $12,000 wana na 10 ans siko tozwa kaka de 0 à 18 ans et bien ça combien dans les plus ou moins 20,000 bah 19,000 20,000 wana salaire à Congo ya $100 siko babysitter avant na nanda na mwana de pendant 24 heures de ezalaka ata moso bani musani na tongo na pokwa kei siko mama na yo ye aza wana na moi na butu na tongo na pokwa oleli ye nyonso ye so tobi toestima ona valeur ya mbongo ekoka na $10,000 bref eza basigne ya temps de la fin parce que Bible ekomi yango clair je crois na Timothée ke na ntango asuka bana bakoma barebele oyo eza molimo ya rébellion oyo eza molimo ya rébellion envers baboti na bango yango nalobaka na bato soki olingi kondimela Yesu te ekozongelaka yo moko donc baconséquence baretour ekozongela surtout na temps oyo tovivre toza na baepoke akala te wana oyo bato bandobangaka makambo temps tovivre eza temps oyo satana comprendre ke asu na mikolo ebele te donc bamabe oyo ebanda kozala te ekoma bamabe oyo ezalaka kala échangea ekoma vraiment mabe koleka nayebi te so comprendre. Tu ne peux rien recevoir Jésus dans ta vie. Au contraire, tu auras des avantages. So Yesu utiliser yo te. So boyi na yo nzambe, olingi na yo te. Satana ko utiliser yo olinga te. Ya singa permission te. Obligé. Et a osaka no walingi. Tu ne peux rien recevoir Jésus. Au contraire, ils en pour préserver no mambo bela mabe. Bandeko, tous en a fondement est bien. Et au battre la biso na ba na biso. So like mwana nzela ya nzambe te eza compliqué pona ye karaté mais pona yo moko pe na peut-être so ba comprendre donc tu as tout intérêt on dimela yesu na vie na yo ya koyamba ye lokona mokonzi pe mobikisi pe ya komitika ye akamba yo ubondela pona bana yo olakisa bango mpe nzela nzambe osunga bango yo batela bango lupi biloko ezosalema trop malheureusement tana na batémoignage tellement ebele ya ba rébellion ya bana misuna mona na États-Unis batiango na chaîne ya réalité bana mibale ya ba garçon likolo assurance vie bana na balingela mère na père boule
bakotela bango na chambre bani ko agresser bango bakotela ka papa bani ko agresser wa mukolo azotuna mama zapi mama za ina se azoyeba te wa leki alandi mère lisolo sili minute sili bandeko bozoka ona sango bambeli nzambe webi na ose pla peso na filtre ngote banana na mosa ba vidéo na na elongi naturel na elongi ya bio na ose peso na filtre ngote na la clo na bilanga na chita en disant ceci na bana koloba na ba ndeko baboti ba mama batata to la sabana nzela nzambe yo mo ndimela yesu zana relation personnelle nae la kisa mo nzela nzambe la kisa mo na kusambela bible zoloba prier pour ne point tomber dans la tentation komekama ba piège parce que pour mutoko na niveau que nous étrangler au boma et ça komekama ti c'est comme combien zoloba prier pour ne point tomber dans la tentation de prière est une arme efficace ozo battre la mutu ozo bundela mutu ozo battre la mutu eza offensif eza défensif contre bataka moyini et pour la protection na yo morope na bana obeta lisolo yande ona biso mobala bobi mama na likolo ya nyongo soit disant $10,000 na beti lisolo ya bana mo bataka ba parana bango na ndako na bango et na résidence familiale na bango bana mike ya ba vingtaine d'âge yaya kozala na ba 23 ans leki ba 19 ans et bataka papa sko papa mobilité malgré mbeli malgré bachuba qui mais à se défendre à bundi oya leki alandi mama sko yo nani promoteur commanditaire à mambo nezaki yaya nzamba malamu heureusement papa abundi ayeko kima ndena ko kima wana fungoli porta kimi libanda mwana miko landa nzambe foza boko penza satana penza koti penza en personne ba parents na ibino mama boti wa bokolio tata mais non c'est grave heureusement nzamba monene bakufati bazokaka zokaka et bakina osamba imaginez OK tribunal OK samba na mwana oyo obota o memi 9 mois na libumu oboti obokoli o changer kusomeli si olesi azui éducation ya libanda te yo muto éduquer parce faut monake l'éducation ne suffit pas derrière toute chose il y a un esprit de la Bible et esprit est le langage esprit. Il y a des parents qui sont très bien éduqués. Ba pesi pe bana bango éducation est bien mais bazo za la surpris bazo kamwa bazo comprendre te bazo ndima te bazo yeba te eloko nini eleki excuse me soki ça po bana bakoma na balolenge soki ya ba voyou soki ya ba nini soki nini au fait c'est ça et ndako eza na prière na vie à prière équilibrée te satana okota je crois na pesa bino témoignage ya mikolo eleki ya ndeko moso monaka vision amonaka esprit moko ezokota na kata ndako ya bato pour ne ça trouble certainement vous vous rappelez ba memi na esprit bazolakisa ye amoni esprit moko ekoti na ndako ya bato ke ça désordre et bazopesa explication bazoyebisa ye komoni esprit wana yango nde eza cause ya ba divorce bozomona ya ba mort subite bozomona ya ba makambo ebelebele siko esprit wana ezoni ekota na ndako ya baparent na ye yesu kwa ke bundisa yango aboyi ekota na ndako ya baparent na ye du coup esprit wana mo ekota pe ezalaki te nde bazoexplike omoni ndako eza na prière molimo wana elonga te mais ndako prière eza te passoire molimo wana ekota yango omoni okopesa bana éducation ya bien soki nzambe aza te yesu aza te ndimela ngai okamwa alobi oza surpris surtout na batemps oyo tozali na batango ya kala ezalaki nango ka mais na temps oyo tozali bandeko makambo ekokoma compliqué kala bamabe ezalaki mpenza ya kobanga bato bandu bangaka makambo lelo bato babanga su makambo te bana mike babangaka su makambo te prodige reduce go in the bedroom bana mike babangaka su makambo te bozokamwa makambo mwana azosala azoka bomo te elobaka nango bavoisin
ata somo aza nango te eza ni plus ou moins 3 ans passé so na bosani te mama na biso moko congolaise na Hollande na bite so bandeko bo se rappeler mwana na mobala bomaka ye asenga mama so epe mbongo mama ebise kana mbongo te bino bobika ba mama ndi bagataka bana surtout bana liboso ya mibali to mwana azali déjà ba vika ba bana poto ndi bakomaka wana des fois ya komelaka ba biloko ya kofréquentaka ba ninga ya mitu esalaka te tout ça mama mesana kopesa mbongo shunga lokola mama aloba mbongo eza ta memi ngambu bandeko na se apongi s'il vous plaît mama ya kolala ya tuba mama mbeli ah Seigneur Jésus ya wana oloba na mutu mo ozolanda nga wana mwana azoko se me conduire c'est vrai étant parent to supporter toujours ba bêtise buzo ba yabana mais eza na babiloko basinya ba makambo misusu oyo soki okomi komona yango fais très attention surtout soki oza na poto awa bimisa mwana na ndako ouais benga baya kozwa ye akende bisika bagenda kobokola bana wana baedikaka bango babisika na bango ezalaka soki utasi akomi adulte wana oza na ntina kuta komitungisa te kende na leta expliquer bango bakolukele ndako surtout so eza bacomportement ya baviolence baumise wana te baopese chambre akoma indépendant so omoni mwana akomi na batendance ya kosimbo na nzoto mama kozela te kovandisa na ndako te bimisa ye na ndako avant que mabe ekoma je crois 2 ans passé année passée cette année oyo eleki na Manchester mwana moko aboma famille mobimba na bite bandeko so bozoyeba aboma mama aboma papa aboma mama ondire na ndeko na ye ndeko na ye ondira bikaka azwaka pe mbeli mais ndeko na ondira bikaka ya mwasi déjà 2 jours avant a brutalisaki mama sopa a étranglaki ye sopa tubaki ye eloko 2 jours avant acte wana pozaki mais bino bobika ba maman nde bazalaka des fois otomboka kaka kogangeli ofingi olobi et puis après la vie continue tant eleki soki jour moko soki 2 jours nde eloko wana ekosalema nayebi te soki ezalaki dia nini etelema ewumeli nabetaka lisolo mpe na TikTok mwana silika azwa mbeli atuba mama tuba papa tubi ndeko na mwasi ndeko na mwasi ayenda na hôpital so na bosani te mais papa na mama bakufaka allez-y comprendre et apa seza mawa batémoignage eza ebele misusu mindele ya boma mama mpona sandwich abimaki akeba ambiance na ye aye kozonga ona ebisaki osalelanga sandwich osali te yo oza ndenge nini mwasi na ye kaka abala te oyo apesela mbongo soki abimi akeye atika kotika baordre avandaka na mama azala na ndeko na mwasi me ndeko na ye abala azalaki na ndako na ye bavandaka mpe mosika te ntango aye jeune homme yango aye bandi kogangela mama andi obrutalize mama azwi aboti courage abengi mwana na ye ya mwasi ola abenga police certainement abangaki ta mosusu police bakotia mwana na garde à vue soit ye apréféré abenga mwana mwasi ono ta ndeko na azo agresse nga siko ndeko na ye mpe ayoki na telefone ndenge ya na mobali azoganga bon siko ye mpe azwaki yango kaka eza makambo mama na mwana bazalaka bongo des fois baswanaka na bango abiseka mama calme ye kaka abiseka ok bon akotika na ye yo ebi azalaka bongo tout ça nzoka nde la fille akota na culpabilité moko nzambe apesi makasi nayebi te so akobosana na likambo wana azo regrette alobi ayebi te so akolimbisaka ndeko na ye et puis do amiyoki mabe mpo na ye ondire ye moto abomisi mama na ye parce que ntango babengaki efalaka ya akoka ngo te mama kufa mpo na sandwich bandeko na ngai est-ce que bomona ngo normal ça c'est un esprit impire oka un clean spirit possession démoniaque ya niveau 00 bandeko pelisaka moto na ndako ya losambo pelisaka moto ya prière na ndako chaque 23h biso tosambelaka na 12 Jésus na compte monsieur za uniquement pour na prière na prédication de lelo na 23h na 12 Jésus toko pelisa moto neti lobi benge to sambela itamula ite
Puis qu'il y a un épuisement, la semaine passée, je continue. Na 23h, toko na du Jésus. Toko pelisa moto, yaya pelisa ka moto. Et tufaka ba milimo wana. Ah oui, parce que il résistera raté na moto prière. Yo, mtolo yenge, distraction. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les bandes de sa robe remplissent le temple. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout est l'âme confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On est se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse,
sève verdoyant. Comme le palmier, les justes croissent et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.